Bisogno santo sabone nascere moko Mabia Star TV etala mamonate bato bandima Christophe Songo andima Tati Lenda andima Angel Loué andima Mabia Star TV Chalaketa le grand collaborateur Christophe Songo Nakata Mabia Star TV Levé Kiko Kondambuta Papa Social Tadi Ileda Angel Loué la mignonne Bisogno soto sabone na chaîne mako Mabia Star TV etale mamonate bato bandima Mabia Star TV Zambaba Media Olinaga badak bamis bapik na batéâtre s'abonner Monde et surtout dans votre chaîne Mabia Star Télévision, dans votre mission Angola qui est toujours présentée par moi, Danity Manga, votre humble serviteur, car Danity Manga, azalaka toujours na sengo ya kozala lisusu liboso na bino autour des analyses oyo et faire parler Congo na makambo nyonso, Congo na ba facette nyonso, vraiment tongo elamu bon mardi na ba abonné na biso nyonso. Nabatutu basepelaka toujours kolanda chaîne na biso Mabia Star Télévision et pourquoi pas de partir directement de dire de salutations comme ça à Mami Maman Mabia Star Kolo Eloko nakati ya Londres wana maman oyo asesakate toujours kozalazala na Danity Manga et pourquoi pas de dire aussi de big salutations comme ça à Christopher Songo Songo ya ba Christopher mwana mobali oyo azanga ke lorote na kati ya poche na Londres wana et pourquoi pas Blanchard Mabala fumu ya miyake Blanchard Mabala kozela na lembi olobi kaka tozela ti wapi yango Blanchard Mabala et surtout de saluer comme ça tous les amoureux ya Mabia Star Télévision Angel Loué, Mwana Star, Aza, toujours Star, Mimi, Kazongo, Nakati ya Londres, Wana, Baye Oyo, Bazalka, toujours Nabiso, Dadi Lenda, na France, Yansmen, petit frère de Jésus, je te salue aussi. Autour d'une analyse, Danity Manga aujourd'hui va parler des examens d'État 2022. Examen d'État 2022 na ba République ya Congo na kati examen d'état lelo banana biso je crois lelo eza deuxième ou troisième jour na bango ndenge baza ko présenter examen d'état na bango sur ce Mabia Star Télévision a profiter ko pesa ba bonne chance na ba finaliste nyonso vraiment récite et kozala na ngambu nabino balobi nakati ya makambo examen d'état fidèle ami internaute chose grave on a vu une figure oyo ezali très impressionnante là on voit Héritier Watanabe boss lai Toto Yantembe Héritier Watanabe la pulga azako ko sala ko présenter examen d'état naie pour cette année 2022 nous na Mabia Star to préféré to sala nanu analyse nango to lobela pe yango pourquoi l'artiste musicien Héritier Watanabe Boss Life a préféré ko sala examen d'état a préféré azala na papier il y a diplôme d'état. Est-ce que papier wana
na baye misusu bamonaka yango ezalaka importante misusu bamonaka yango kaka peut-être même si ndenge ndeko na biso aloba nini tosali te bakelasi mpe totangi yaya l'église tosali soki mpe bajeune to ndenge nini tosali te ti lelo oyo makambu e avansaka te. Est-ce que na baye misusu balobi papier ya examen, papier ya diplôme d'état, pardon, papier ya diplôme d'état, eza nango kaka quelque chose oyo et ezali ponaka ko bakisa nango eloko moko boye. Est-ce que ezalaka pe important et ezalaka pe mais tomoni artiste musicien Héritier Watanabe se donne corps et âme pona kozwa papier wana bandeko nalingi naloba nano quelque chose boye. Est-ce que vous savez quelque chose ezali avoir de papier, il y a licence, il y a graduat, il y a diplôme d'état wana ezalaka important na vie na biso batu. Premièrement, est-ce que toye barake ezalaka important pour lelo oyo soko beti ata ba développerie au sali ba makambo belé ba retourna yo étude faite na yo eza nini sur ce na ebité mutu okoloba nini représenter nini na étude faite na yo okomilo ba ke yo oza nani yo otanga na eloko nini ozwa nini. Un titina de Londres, Pecos de Londres, voilà notre maman, Peco, maman de Londres, voilà. Est-ce que les lo oyo toyebaka koila kisa mwana nzela ya classe ezake ozako pesa nini? Lelo, tu ne peux pas être là. Aujourd'hui là, tu ne peux pas être là. Mais moi, soko tangisa kiye, moi no pesa kiye, ba makambu na nyonso, otieye na ra oyo, ezali que batu nyonso bazalaka nango. Moi na kotika ko regretter le roté. Na webi sabino salakaka botu na ba para oyo batangisa bana na bango classe te. Lelo na bana wana quel genre de problème? Merci à toi maman Mabia Star ndenge ozoka temps ya kotangisa bana na yo parce que yebike l'avenir de demain, Congo de demain ezali bana oyo bakutanga. Namona rabatu mususu ba critikaka na Congo ata mwana tangi na Congo c'est un pays s'il faut dire. Et un pays ndenge ba pays nyonso ezalaka. Attendez les makambu mususu kokoma na importance. Bande kotoza vraiment c'est basé na makambu oyo wana te ya koloba nene. Je vais parler seulement na Héritier Watanabe. Héritier Watanabe ayoki sonité. Héritier Watanabe alati uniforme, je vous dis mes frères et sœurs, uniforme, héritier alati uniforme, à quelque sala examen d'état. Na batu mususu baza ko juger héritier balobia na monaki papier moko boye babimisi papier o ya artiste musicien Héritier Watanabe talandenge a commis autodidacte. Au lieu de encourager, musicien moko a vu sens y a réflexion. Que oui, aujourd'hui à part musique, je dois s'organiser pour que demain je vais parler à mes enfants. Moi aussi j'ai de papier. Oui bien ça la para mususu pasi o bazarana ba o batangite devant moi na mususu atangisa moi na
mwana mayele er musuko le kayo bi ba paré belé ba koka koloba te devant bana wana. Pourquoi? Parce que azwa gouwana te ya kotangisa mwana azwa na gouwana te. Pour moi na Mabia Star tolingaka kolobela makambu oyo tomonaka ke eza kokende malamu na société na biso. C'est pour cela monique tolobi tolobela artiste musicien héritier Watanabe na émission Ko Angola ya lelo. Héritier Watanabe ngana habité asa exemple pour na ba musicien mususu lelo asa exemple pour na ba musicien mususu oyebi ngana nazaka na pasi so na otala ba émission ya ba musicien na biso mususu ba yambi bango na ba TV5. Tu vois un musicien qui ne sait pas même s'exprimer. Français au cas il y a pas maoui. Pour le bango comme voilà vraiment. On ça ba redite na français. Lelo héritier Watanabe, moi je dirais na kati orchestre na ye musicien oyo akozala mayeli, musicien oyo akozala na vision akolongole loko babengi soni, akolongole loko oyo babengi ngana tsampeka bandeko. Nous na Mabia Star toza ko encourager héritier Watanabe, on lui dit félicitations Goga et puis tu vas réussir. Tout le monde a rabattu mususu babimi moi j'ai étudié na kende kotanga na libanda ya mboka ngai na kende ki boy. Eza mabete eza malamu parce que cette caboche là on doit la nourrir. Caboche na biso il faut la nourrir. Et ça là nga esengo na talaki sous émission moko ya Kofi Olomide ba yambaka ye et pas ya Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie a posé ma question à ABC à Tounier. C'est vrai que Olobaki bilan ya président Fachi et ça bilan moko négatif. Sagement qu'il était l'artiste Kofi Olomide, voilà comment il a répondu. Et puis il a parlé dans un journaliste moko que tu n'es pas plus intelligent que moi. Tu penses que tu es plus intelligent que moi. Au moins que na journaliste azako kokalisu soute ko la musicien. Voilà des genres de personnes qu'on veut dans ce pays. Qu'il sait comment se défendre. Il ne va pas seulement défendre la musique. Azako défendre, voire même son bagage intellectuel. Aujourd'hui, tout le monde a un musicien na biso soki ata eloko basala ba featuring wana. Et belé devant baninga mususu ya ba pays mususu bakoma frustré. Bakoma frustré, bakoma Nzambe ici là, qu'est-ce que je vais parler. Mais ce qui muto tangi classe na, ce qui muto za na ba ponctualité na yo nyonso. Okozala capable ya ko défendre makambo mususu. Et puis ngai na lobela rabatu oyo ba monaka ke mwana azui examen d'état azako sepela azako tia poudre ceux qui pendeni. C'est pas facile, s'il vous plaît. Bandeko izaka facilité. Nous devons encourager bana oyo bazalaka pe na volonté wana tangu parents fouti mbongo a préféré pe atanga. Nous avons combien de enfants oyo na ba République démocratique du Congo awa oyo mususu parents pas zo ko futa Minerval azako kende na classe a commis école une école bouctionnaire
Et comme il y a école, il y a Babylone, il y a Babongo Bongo. Ils sont combien? Mes frères et sœurs. Le temps est là. Le temps est là. Artiste musicien Watanabe, il a fait quelque chose, Oyo, voire même, Bandeko Nabiso Moussousou. Oyo, otali que peut-être un gars agi na comme na agi boye na que novanda pena na bande de l'école na salle examen d'état. Il faut to longo la sonne. Pona ko gagner na vie, ezana eloko moko te il faut tia sonne. S'il faut faire un travail pour t'amener na réussite ya vie na yo, moi je te conseillerais de le faire comme je suis entré ou soit cette chaîne Mabia Star TV est en train d'accompagner l'artiste musicien Héritier Watanabe Goga. Félicitations, bravo Héritier. Et puis, quand on a ba musicien Moussoussou, ceux qui ont la vision, alors je pense à 2023, il y aura plusieurs musiciens Barokende, Nzela ya classe. Na banda olanda ba interview mususu ya Lobeso o azaki animateur ya Weranson ya Wenge Musique à Maison Mère ba yamba na ba plateau na biso ya ba chaîne Kakao. Lobeso alobi ba animateur mususu soko pesi bango biki na fei oyebisi bango koma kaka oyo moko uti koloba baza ba incapable. Est-ce que bon te soutenir? Oh, au salut bichot déjà malamu. Tu chantes bien, tu danses bien, on animaka bien. Mais au lingi ozalaka animateur to musicien moko local. Oui, le lobo le barana bisonine, ba orchestre ezaka ba entreprise. Na entreprise tout le monde a rappelé ba Jean ba Kei voyage na mboka moko boye ba bengi po ba kende ko défendre entreprise na bango. C'est seulement nous voyons ba président na bino nde mutu ba kende ko défendre. Pourquoi? Parce que vous boza na makasi wana te tonine. Moi j'aimerais que na plateau moko ya TV5 on est ba invité président ou soit ba invité Weranson, ba invité Jibem Piana, ba invité Kofi Olomide, ba invité Fali Poupa, ba invité Ferregola, Jésus de Nuance Mouto Antombolo, Pazuria. On est ba invité Héritier Watanabe, batali na orchestre ya Héritier, na orchestre ya Ferregola, na orchestre ya Fali, na orchestre ya nani, ba invité nde musicien to animateur moko. Oyepe au défendre orchestre nayo. Mais pourquoi on vous invite pas? Parce que bakotala que na président na omoko azana osir na yote. Président na omoko azana sir na otabi ah oyo basuka na bango kana ba bla 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 oyo et ça la makala ngona ba émission na Congo. Et puis parce que ba journaliste to ba animateur bazalaka mususu na bo kobanga te na nida lo banini na mawana bino pour ne pas vous poser des questions oyo ceux qui pena ba touti boye na yo moko zangi na moyen ya koloba. Retournons peut-être nzambe soka sali ngolu aux un orchestre moko boye aux visibilité. Peut-être ezali po yo moko yeba pe nini ya kosala. C'est comme si bisonde tozana chaîne ya maman Mabia boy. Demain ou après demain on doit passer, on doit partir. On ne doit pas rester éternellement. Mais tant que zalaki na mutuana, tu profitais de quoi? Pour que demain peut place au kokende yo pour les later. Et ça l'appelle Moutouana, sera mon yo babi, ah, na regretté ndenge, moi na musala oyo, alongwa et pananga. Vraiment, c'est un bon travailleur, vraiment, c'est un Moutou boye boye. Je te salue aussi, maman chouchou de Londres, Bambo Tenayo, Bisiko Ozwami,
Je salue aussi Maman Dedeline Mibamba Oprah, Maman Ebane Bele. Malgré Bombelinga, nayebi que oza déjà na mabele à Kinshasa, ba bon séjour na yo, na Kinshasa déjà, soyez le bienvenu. Motema ya batu ya Patrol Kalou, le notable de Kitambo, papa soin na kati ya Londres wana. Et je salue aussi Panda Peko, maman de Londres. Panda Peko, maman de Londres. Yalinga babwa kango boye. Panda Peko, maman de Londres. Bande Konangai, héritier Watanabe, il faut asservir ba Congolais na ba Congolaise et belé na leçon. Kota omoni soko bandi ko mitala ke ngai naza boye, ngai boye, ngai boye, ngai boye. Tu ne fourniras rien. Moto ami kitisaka nzamba tombolaka ye. On doit savoir comment se rabaisser dans la vie. Pour que demain tu gagnes. Oye kozala malamu pona ye. Ndeko oyo yo oyoka ka soni. Pona kokende na nzela ya kelasi. Moi je t'encourage te dire kende nzela ya classe. Ça serait important pour ta vie. Pas seulement pour ta vie, pour la vie ya batu oh nzamba tiena mukongo na yo. Si tu demandes aujourd'hui pour quelqu'un, yoka, na bisoka a secret moro. So lelo senge pa mutu. Obengi ah mama biya nga boye. Mama biya pa obeta lisolo pa mutu. Mutu wana encore misayo objet ya critique na ye. Ah ya shakita benga ka okaka sengi yo boye. Et koko s'appelle lelo mususu oko senga pona musala. Yeba ke mutu wana pazana batu pembeni. Batu wana pe bakoko yebise hey abenga ki olobi abengi olobi kuna mais ba ota l'avantage ya musala oyo yozo bengela été. Tantôt ils sont bénéfiques pour na yemoko mais les gens vont parler. Tantôt yé pas za muta koko lemba na ye. Obike oh lobi kuna. Mais ce qui yomoko yeba ki kolona. Muta ofanda bwa moni obenga ka été. Akompe ko tuna ah mais obengi ngate po boye. Et puis je dirais batu ebele ba yaka ba conseil mususu ezalaka po ebebisa. Mutu mususu ope so conseil obi eh na jo komi eh ya yola ta uniforme eh OK classe et sopa yo. Omoni ko sopa o ya lobi na wana o mona ngote. Tandenge sopa au jour où ça débat contradictoire na mutu. Si vous avez un mobile ou tu veste, tu ne sais pas même comment se défendre. Des jours où vous avez Sony et puis jour où vous avez condamné par rapport à la classe. Si vous avez batindi, comment vous avez 20 francs, je te conseillerais retourner aux études. C'est très important. Héritier Watanabe a la magie. Lelo oyo plusieurs personnes bako sekaye, plusieurs personnes bako loba ah omoni ayebi nini ya osala. Il faut sa mire. Ezala ba salle mususu okende ko beta oko courtoyer kaka ba congolais te. Tantôt batu bayoka musique na yo bayeboye baza batu amboka mususu. Ils n'écoutent que le français. Bayoka kaka anglais. Même si on yemba la lingala mais on qui ko expliquer quelque chose. Oui, Natala concert moi ya Kofi a expliqué nzembo ya diva. Abi vous voulez en français? Batu bagangi Abi il y avait une fois une fille qu'on appelle diva. Tant moi expliquer batu babeti maboko. L'artiste a défendu. Oh, Nzamba pesa ye comme don. Aya continue en anglais. Ah, vous voulez l'anglais? Bah, tu vas gagner du sous.
alobi lisusu na anglais. C'est important. Les autres musiciens oyo baza na ba galon oyo baza ko porter fierté na Congo. Na conseiller ba musiciens tard na vie a raté. Keba petit moko boye abanda kolakisa ba makambo mususu oyo tanto yo moko poza capable ya kosala. Oyebi muntu so atangi te muntu atangi akosaka ye mingi. Donc Luka Otanga, avoir le papier c'est très important dans la vie. C'est ça le conseil que Mabia Star Lelo autour de cette analyse a voulu parler. Félicitations héritier Watanabe, ba musicien ya héritier, ba musicien ya héritier. Ce que vous avez diplômé, faites comme votre président. Écoutez rien. Mbongo pato bandiko lia lelo lobby kuna. Et ça lelo te ba musicien ya bien affilé. Bo luka boza na ba papier, ba musicien ya fali. Boza ba papier, ba musicien ya ferry, boza la na papier. Et que ça très bien pour na bino. Quant à moi, Dani Tumanga, j'avais ce plaisir de présenter cette émission Koangola d'aujourd'hui. Félicitations toujours. Nenge Mabia Star Aza pour accompagner finaliste Nyoso pour cette année 2022-2023. Récite Isa et pas Nabino Mabia Star à tomber Libino. Bonne chance na finaliste Nyoso et surtout beaucoup ça la fierté il y a Mboka na biso Congo et Congo vous appartient. Congo et ça pour la biso donc il faut autant pour yeba pe comment défendre Congo. So itotangite mundela oko sa biso. Il faut autant pour to bate loko place ezaka boete. Et loko place si le long mundela tika biso te pour amona ka côté makambo antique moi boulou yeke ezalaka. Moi boulou yeke ezalaka toujours donc il faut autant pour que ezalila biso bien. Félicitations à toi l'artiste héritier Watanabe Goga. On est fiers de toi. Vraiment moi je suis fier de toi Dani Timanga. Je suis fier de toi. Mabia Star cette chaîne est fière de toi. Merci Nabino Nyonso besoin qu'il baku ya Rolanda Biso na chaîne Nabino Mabia Star. Merci à toi mami maman Mabia Star na lobaka moi si pongela ozala bien ozala chic salo ezala ka moko na kati ya Londres wana salon Mabia Star balobi yo muto ozana posa ya assurance ya santé ya ndaku na yo ya mituka na yo ya makambo nyonso balobi agence ya assurance ezakaka moko na kati ya Londres wana obomonaka totiaka mingi na bande de l'écran wana soki bo kimi mbango wana beaucoup assuré makambo na bino avec Yannick Assurance notre sponsor officiel dans cette chaîne Mabia Star Télévision. Quant à moi je dis seulement merci na Christopher Songo na Blanchard Mabala na Panda Peko de Londres na Mimi Kazongo na Yansmen petit frère de Jésus na Daddy Lenda malgré Daddy Lenda donc malgré Daddy Lenda merci na yo merci na bino nyonso oyo bose sera toujours te ya Rolanda Dani Timanga vos commentaires ça fera énormément du bien soki nzamba zongite biso tozaka na bino na Mabia Star awa bye bye. Nous sommes tous abonnés, nationalement Mabia Star TV. Et à la maman partout bandima, Christophe Songo, Andima, Daddy Lenda,
Andima, Angeloué, Andima. Mabiastar TV, Chalaketa, la chaîne de suivi. Mabiastar TV, Chalaketa, la chaîne de suivi. Les grands collaborateurs, Christophe Songo, Nakatia Mabiastar TV. Levé Kiko Kikondambuta, Papa Social. Tadi Ileda, Angèle Loué, la mignonne. Ils sont les autos s'abonner, la chaîne Mako, Mabiastar TV. Et t'as les mamans d'Até, Bato Bandima. Mabiastar TV, Zambada Media. Uliweka magaba, miss, bapig, mabatea.